Shalom bien-aimé dans le Seigneur. La méditation na biso na tongo na lelo poto kota na partage toko bondela. Merci Père éternel to pambolio to commission na tongo na lelo pour na partage ya lelo. Yesu Masi azala sima liloba na yo poko kisa yango. Saint-Esprit banda na biso ne bandeli pe siti suka pe ozwa contrôle ya partage oyo. Po ete maloba na moto komema kufa me maloba na nzambe komema bomoi. To bebisi nyonso bokese na kombo na Yesu. Yesu Masia, to élevé papa, pona tina na misala na one kolusu, pona tina na oyo saraki pona biso, na kombo na Yesu. Amen. Shalom, shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Nzamba pambula ser na biso Tiffany Mokwa na Luyembo oyo. Yesu alongola kapinzoli. Yesu a changé kabomo ya moto. Lobi ya moto to yebite nzambe moto a changé kango po ete ye aza nzambe akoyi ko bongo la situation na yo oyo mitunaka ye mutu azwaka atozanga bandeko ozanga papa ozanga mama ozanga baboti ozanga moto osalisa ona mokili yeba ke betese na vie na yo eza Yesu Masia. Alléluia. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. To okende wana na lombangu place 4 sukaki tosukaki bongo na Genèse, tosukaki na Genèse chapitre 39 verset 1. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Genèse 39 verset 1. Les Ismaélites qui avaient emmené Joseph en Égypte le vendirent à un Égyptien nommé Potiphar. C'est Potiphar était l'homme de confiance du pharaon et les chefs de la garde royale. Le Seigneur était avec Joseph si bien que tout lui réussissait. Joseph vint habiter la maison même de son maître égyptien. Celui-ci s'est rendu compte que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Potiphar fut si content et lui qu'il est pris à son service particulier, il lui confia l'administration à sa maison et de tous ses biens. Dès lors, à cause de Joseph, le Seigneur fit prospérer les affaires des Égyptiens. Cette prospérité s'étendit à tous ses biens dans sa maison comme dans ses champs. C'est pourquoi Potiphar remit tout ce qu'il possédait aux soins de Joseph et ne s'occupait plus de rien excepté de sa propre nourriture. Alléluia. Bande konanga. Totati na ba cassette précédente bande kwa Joseph batekaki Joseph. Pona bango ndenge batekaki Joseph bongo e sili bando to Joseph ekokokisa masusu te. Bande konanga yi bango bamikosanaki. Soki nzamba zotambola na yo. Espoir obe na espoir. Elonga kaka na ba elonga. Joseph malgré tout azalaki na état ya ki esclavagisme. Muto ya sombaki Joseph. Azomona kaka étoile ya nzambe na kati ya Joseph. Loba nzamba ko se repentir na badona ete pona bandoki. Nzamba ko se repentir na badona ete pona likunya ya moninga na yo to ya papa na yo to ya mama na yo to ya mobali na yo to ya mwasi na yo to ya mwana na yo. Nzamba se repentaka na badona ete ezaka kande yo moko ndo kota na lisumu. To moni Joseph mtakota ki na lisumu te me bande kona ende batiaki piège pona likunya na bango. Mais yeba bien-aimé dans le Seigneur, likunya ya bande kona yo, to likunya ya baninga na yo, to likunya ya muto oyo na musala ekoki kokanga volonté ya nzambe na bomoi na yo te. Nzambe bande kono bakoki koteka yo na Rwanda, mais na Rwanda kuna yo pambolami. Oyo azali na eloko ya nzambe ata batiki ye moko na kati ya zamba, banyama bakopambola ye, bakotombola ye, bakomemela ye biloko akolia. Tomona ke Elia na kati ya zamba, ndeke aye na gato na nyama po aleisa ye. Ndeko yanga kozala na Yesu eleki nyonso. Kozala na Yesu ezali elengi. Kozala na Yesu eleki mbongo ye. Kozala na Yesu bami eleki mbongo. Eleki mbongo eleki nyonso. Joseph place akendaki ake kozwa lisusu lipamboli. Ye mutu bateki ye. Esclave. Mais akomi partout azali
onction kaka ya faveur ezali bazo sala ye ka faveur elembo na nzambe ezalaki na ye loba na nzambe na tongo na lelo asala yo elembo loba na nzambe partage à lelo soki na yoki yango sima liloba oyo nzambe salanga elembo alléluia yebisa nzambe asala yo elembo. Bien aimé dans le Seigneur, bato batambola kan elembo na nzambe bato batosaka maloba ya nzambe partout oyo bakendaka. Joseph ye wana bayini ye bakoinse ye babwaki na libulu azaka na bomoi babimise na libulu bateki ye baenchaîné ye malgré tout na prison mais azaka na bomoi akomiti na maboko ya Potiphar a trouvé grâce na maboko ya Potiphar. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui ont nzambe ko banga ba unité yango bible zo bana biso to banga bato bazo boma nzoto te kasi to banga mutu akoki boma nzoto na molimo bango bakanisa ki lokwa ba éloigner Joseph ba bwake na libulu ba pasoli tinique na ye ba déshonorer ye bakanisa ki Joseph esili pona ye. Bien aimé dans le Seigneur, muninga oyo a comploté pona yo abotoli yo mobali a désarmer ndako na yo abandi ko bota bana tika ye yo kangama kaka na nzambe talela oyo nzamba lobaki na bomoi na yo okomona oyo nzamba kokokisela yo bayini na yo bakofuka mais soki yo lobi nzamba ngo yo kaka na ete nga basali nga boye ngai pe vengeance na ke koluka kisi na ke koluka nganga ndeko nango bebisi. Alléluia. Ndeko nanga obebisi complètement. Yo kangama na nzamba bomoi. Balobi scandale ekoya. Bible za kobisa so scandale ekoya. Mais malheur à qui? Scandale oye. Euti. Malheur na mutu oyo amemi scandale wana na bomoi na yo. Bandoki bakoya bakoloka yo. Mais malheur. Nandoki akiko accomplir mission. Tala ndege scandale yake pa mokonzi na biso Yesu Masia malheur ezalaki pa ya Juda mutu akendaki kozwa mbongo ateka Yesu Masia akendaki ko se pendre ye moko scandale koki ko ya bakoki ko finga bakoki ko humilier yo vanda na présence ya Nzambe umela na kiti ya kimia loba maloba na batu oyo ba critique ya batu oyo kolongola nga musala balongoli nga lelo e ko changer volonté ya Nzambe na bomo inanga te. Alléluia. Kolongwa libalo lelo babengani nga na bana e ko changer volonté ya Nzambe na bomo inanga te. Alléluia. Tant que la muki ozana bomo ye bakake Nzamba ko se souvenir na beto li soro moko bien aimé na Bible. Nzambe bana Israël basi babimaka na boumbu babimi Egypte ezaki na mboka moko boye po balekisa bana Israël bamonisaki bango pasi baboyaki kopesa bango même mai même biloko bana Israël basi babosanaki na bango bakomaki na kimia bazolia bazomela na bango mais Nzambe ayebisi Josué soki na bosante Nzambe ayebisi Josué telema oyebi lisusu tongo bobane kokota na Israël bobane kokota na Kana mboka oyo bolekaki oyo bapimelaki bino mai basalaki boye bamaltraitaki bino il faut bobundisa ngo bobotola bango. Alléluia. Nzambe ayebaka alobi à moi la vengeance à moi la rétribution kokanisa te likambo basala na bomwana na yo ozomona bato wana ozoba Nzambe asalaka te bato ngo bazolia baomela na bango seke bato mabende baumelaka ndeko na ngai Nzambe ayebi likambo wana ekoleka te sa bafuta Nzambe mutaza ko futa jusqu'à 4e génération aza ko pambola jusqu'à la 1000 génération yo banga mutu wana te yo mona te famille mususu baza ko nyoka malelo batu bakomota bamba bi moni papa bano azaka mutu mabe mama bano azaka mutu mabe tala makambo ezokomela bana ye fo bayeba Nzambe soki bayebi Nzambe te bakovanda na likambo wana tala Nzambe yebi soki basali yo makambo yo glorifier Nzambe to moi ki Joseph tête haute abane ko kende to kaka ta place Joseph azongisela ba mabete akei na boumbu balobi Joseph a trouvé grâce na miso ya Potiphar.
toke suko ko continuer. Potifar a pesi bokonzi, a pesi tala bokonzi ki leadership ce que pesa melayo. Ndeko nanga mutu musu akoya ko botola azate. Ko banga ate. Yango mo ba pasteur alelo ba ki ko simba ba kisi. Bazaki na bango ba sel na nzambe ba benga maki. Pona nina komi ko banga ki leadership. Akomi ko banga soki église panzana lo bien bandimi bakei bandimi baza yote. Tomona mutu mona Bible kombo na Lot. E kombo na Job. A bebisa ki bozwi na nyonso na bana na ye bakufi mwasi akimi nzoto poli. Me alobaki na yaki maboko pamba na mokili oyo na kozonga maboko pamba me kombo ya nzambe ekumbama. Malamu na modire jour nga na yaki na mokili oyo ya pasi. Ke na modire nzambe na bomoy. O aza kopesa nga pema na bomoy. Job azalaki na espoir abaki tango naza kopema seke maona nzambe ezaka na bomoy nanga. Alleluia. Yo lelo monika bandimi bato bayaki bango moko bakimi na bango ya yo nino ke no simba kisi lilo bango peza ya yo teze lo banzambe mutu na mutazo luka nzela na ye soki lifelo soki lola yo balobi te ya kaka lona kaka mokoli simbume ezali nzambe yango siko yo ke no kosimba bakisi nini bamisu balobi o po bataka mabonza te bataka dim te mais kendo luka musala sala CV na yo kendo luka musala eza ba pasteur mususu bazo sala musala bazo travailler na ba société pe bazo prêcher lo ba nzambe kendo luka musala lokola bato nyonso oza na maboko oza na makolo oza na miso oza na intelligence ozo te ya bato kendo ko luka musala balobi apôtre Paul yo oza muta liboso te papa nanga. Alléluia. Apôtre Paul abana osaba kitunga na ye babi abana olandela badimi na ba offrande te ya zolanda terra lo ba nzambe babi ana osaba kitunga na ye pe aza koteka. Alléluia. Pe nzambe apambola ki ye. Pour continuer lecture na biso, Joseph était jeune homme beau et charmant. Au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarqua et lui dit: viens au lit avec moi. Jamais, répondit Joseph. Mon maître m'a remis l'administration de tous ses biens. Il me fait confiance et ne s'occupe de rien dans sa maison. Dans la maison, il n'y a pas plus d'autorité que moi. Il ne m'interdit rien sauf toi parce que tu es sa femme. Alors comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre Dieu lui-même? Elle continuait quand même à lui faire tous les jours des avances, mais il n'accepta jamais de lui céder. Un jour, Joseph entra dans sa maison pour son travail. Le domestique était absent. La femme de Potiphar s'est saisie par sa tunique et lui disant: viens donc au lit avec moi. Mais Joseph lui laissa sa tunique entre les mains et s'enfuit de la maison. Lorsque la femme se rendit compte qu'il était parti en lui laissant sa tunique entre les mains, elle cria pour appeler ses domestiques: venez voir cette vraie que mon mari nous a amené, a voulu se jouer de nous. Il est venu ici pour abuser de moi, mais j'ai poussé un grand cri dès qu'il entendit crier et appeler et s'enfuit de la maison en abandonnant sa tunique à côté de moi. Elle garda la tunique de Joseph près d'elle jusqu'au retour de son mari. Elle lui raconta la même histoire. L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour me déshonorer. Mais dès que j'ai crié et appelé, il s'est enfui en abandonnant sa tunique à côté de moi. Lorsque le maître entendit sa femme lui raconta comme Joseph s'était conduit avec elle, elle se mit en colère et il fit arrêter et enfermer Joseph dans la forteresse où étaient détenus les prisonniers du roi. Joseph se trouva donc en prison. Pourtant, là aussi, le Seigneur fit avec lui et lui monta sa bonté en lui obtenant la faveur du commandant de la forteresse. Celui-ci confia à Joseph la responsabilité de tous les autres prisonniers. C'était lui qui devait diriger tous les travaux effectués par les détenu. Le commandant ne s'occupait plus de ce qu'il lui avait confié parce que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. Maman na likambo ba épreuve musu eyeli Joseph. Yo mutozalaka likambo mokie ona uchi koloba.
likamuke boswai na mobali na yo na kopasola Bible ngo nzamba ngo yokela ngate soki oleki ba épreuve Joseph alekaki opasola Bible. Bien aimé, yango Yesu alobaki tangu na koya est-ce que na kokuta kondima. Bien aimé, Joseph a eu épreuve mususu. Ake kosana ndako Potifar, malgré tout Potifar a pesa kiye biloko nyonso responsabilité nyonso ya monaki akomi à l'aise. Nzokande tangu yo zali na étoile ya le grand Dieu. Tangu yo zali na étoile ya le roi des rois. Ba yini nyonso ba fixer étoile na bango. Tala Yesu abotamaki na ndako ba meme me ba marge misatu basi ba monaki étoile ya Yesu Masia. Ba marge ba batanzambe te baza bato batala ba signe zodiacal ba maboko. Mais basi ba monaki étoile ba keti ko yebisa Hérode que to moni étoile moko awa yeba ke ndenge za étoile bongo ba mi kakatano kutana nango parce que za étoile faut augmenter ka volume ya prière yo za muto ba jeûne prière tango zo ba nzamba salo elembo yo yebi elembo nzambe ndenge koki ko kute yo vie Yesu Masia ba kimaki na eti na Egypte to moni awa mwasi ya Potifar alingika Joseph akoya kana Joseph ne kobo azomona étoile nzambe comme si Joseph beauté moko extraordinaire. Joseph azaika na kubanga nzambe alléluia. Abi atoza mwasa Potifar. Atoko bakisena nga ba faveur ebele mena ekobo na kokwea te. Ser na ngai yo oyo lobaka. Na mama te na papa te fona sale kobo pona 6 à classe. Aussi sa classe pe musale zate. Po okendaki kokuta na ba sataniste ba yibi étoile na yo. Teka nguba. Teka mapa na coin. Teka mai au pur. Bate la étoile na nzambe. Joseph aboya ki mwasa Potifar alukeli makambu tia koseli makambu ke Joseph angaki a volé ye, a violé ye. Bazui Joseph ba tie na prison ya se a mabele. Mais balobi ataba tiake na ba forteresse Joseph a trouvé grâce na mukonzi ya prison. Mukonzi ya prison atikeli Joseph ba responsabilité nyonso alobi lokola yo yawa ata na prison ata na sena mabele Joseph akomi mukonzi. Alléluia. Pona nini aboya ki lisumu nzamba bandeka kotambola na ye yo lelo soki nzamba tiki yo eza pona nini épreuve ka mokie o abandonner kondima to abandonner kondima te ndeko nanga yango yo muto zo zana elembo nzambe oza muto ba jeûne na prière oza muto ba distraction te oza muto Yesu Masia baki muto ko bika kana kwanga te kasi na liloba na nzambe to meko l'exemple ya mokonzi na biso azalaki kaka tongo midi poko na ngomba tongo midi poko na ngomba balobi Yesu azalaki soki akote ya soki asilisi akena ngomba il faut zalaka muto ba ngomba muto ba prière nzamba